En tout cas, diable a makasi na mokili oyo, diable a makasi. So okutai na mutu azana bondoki. Akosalo mabe na poto mamu nakutai nango lelo elekeli nga makasi nga moko na amunganga na kosala eloko oyo basali ngai lelo te awa na poto elekeli ngai makasi na amunganga nazala kimotema ere de choses amunganga il faut zana kimotema bonzambe parce que ozosunga batu oko boma lisusu batu te. Donc lelo nazali na douleur makasi tellement nazali na douleur makasi na tongo e bandenga lobi na butu mukie nazwi na nga kisi na meli douleur ezali nga na tongo sko lelo na moni komi makasi na bi douleur komi makasi boye komo mataboye problème ni nazwi tramadol na meli na liboso na meli na Doliprane nazwi na fandi mukie na sali bouillotte chaud na tie na libumu na ngai na bas ventre. Après, na moni douleur ebandi komata. Nabi nazwi sko tramadol na meli tramadol. Nabi tramadol peut-être ko kalimango, tramadol waya. Na fandi kabo nabi non. Na mekana okende urgence parce que nazwi tramadol, nazwi Doliprane eloko monte. Sko kis on azora o sula janga mingi esilaki. Siko nabi non atala na mukanda na ngai o nakende la ka hôpital. Sko mukanda na ngai kende ko renouveler ngo, mais po batia date na renouveler mukanda pour batia date de 2020 à 2021, on batie, singa la date kala de 2019 à 2020. Mais photo nanga ya sika, na mamu nanga nyoso na sala ki ya sika, li bazwa ki sko mukanda nanga wakala, onde batu azwa ki yango, sko na tala ki te na kende na CPAM, ba pesa nga mukanda nanga na tala ki yango te. Na zongi nanga pe po na zana confiance eza France na bi ke ba changer biso à chaque fois, so ki o renouveler. Siko lelo na bi tena keleka urgence nde na zoka bien tena mekana ke urgence. Nazwi ka bona ngatanga ka mukanda na bona moni boyo 2019 à 2020. Mais ndeni bakosala erreur na date bona bi c'est que moyen na kende urgence ezate na tindi amina ngai akende na CPAM awa a expliquer bango kena kende ko sala renouveler ça qui déjà renouveler ma carte déjà ba renouveler nga carte na ngai bat bazongisi ka date akala donc ezaka neti eza expiré amina nga pe ake kuna na CPAM azongi bayebisi eke na CPAM bayebisi kuna ke il faut yemoko aya amina nga bino azobela nde nazabona tike na ndako azoyoka bien te ote il faut yemoko aya tout consort amina nga pe benga get faut yemoko ya bina kokoko tambola te nazoka pasi amina nga get se forcer car na zo rozwa se forcer ayepe kozonga tokomo kende na komkona na ko tambola te likolo vraiment calé na kati ya CPAM wana ya Château Cré likolo vraiment calé tokomo na bazinga mbao na bato na nini na bino za nini batali babi mais problème eza ke biso atoko sala ngote fozonga na CPAM o basala ki yango boye to comprendre kana bino sko ka tozo bima na CPAM poto zonga na biso ndako boye na ko fana na ndako boye libumu calé douleur violente. Douleur intense na ceinture pelvienne, douleur na bandok na ndai na koyaki na comprena te colique wana donc douleur mona ebité colique wana ekweisi ngai nande batu ba entourer ngai na ebité babengi ba pompier babengi na sami babengi ba pompier bazo umela ba question ba nini ba sécurité à CPM wana babengi ba pompier ba ekozwanga ba pompier vraiment bazaki très gentil ba memi ngai ba soulager ngai to komi na hôpital. Passe ma casse ba pompier lobi tozokoma kanga mtema bazali ma très gentil ba pompier siko ba pompier fallait ben rotika ngai na service à gynéco bango batiki ngai na urgence adulte siko place batika ngai zaneti nako baneti garage neti cave ezali kuma na se sous-sol siko ezali moi mulili mais ezali ki na mo ba infirmier mona ndo mona mais comme nazana douleur nazu batiso ndo mona batu upa nazali kuma na colique makasi ya douleur makasi ba moko médecin wana aye médecin osko ayambinga wana aye ba pompier ba ebisi OK toko kena biso abi wi bo kena bino ka ba pompier ba kei médecin ba luka epa na nga yo te fallait boya il fallait que na gynéco ale kena gynéco telema kena gynéco na ebisi OK nazolinga na bonga mapona kitana kena gynéco na bina zo kokate ngo batenga na brancard na kokate douleur nazolela na oganga kena gynéco aya bwa keninga i papier na simbi kaka papier wana ya ba étiquette pona bando kita siko na brancard wana ngamona zo koka kokita te na ina bamba mana koka kokita te
siko nazo tia boye nazo kokate douleur nazo lela na tia boye douleur ayemba na moko azinga bambinga na se yo ozo benga ngai boye azui baliti ke nazo na ser colique donc abambinga vraiment na se azinga allez pendant kena kina nini na bambinga na se na gangi makasi ba infirmier belé ba ye ba métier ba ye belé nini na bia bambinga na se na salie nini nazo na problème na yetoni nazo kapasi na kapasi nazo kana pasi makasi babi tika koloba te yaka bazwinga ba moko après ba bandeko na air ba ye ba meminga siko na urgence à gynéco ndela lo bien on a urgence à gynéco babi non il faut pas sanctionner médecin o asale loko ezala raté absale loko ezala raté ko bambo na sete na niveau ba douleur aboye ndena ezu na zoyeb sabino bokeba na ba urgence donc na yeko mona ngo bandeko na biso mususu bazo kufa awa batu baboma bango awa ba médecin baboma bango awa ba infirmier baboma bango awa pona racisme mbe elekaka na neti na ndenga maladi ngai na moni yango na victime na moni yango na okosa bino te Dieu me voit na kokosele makambu te Dieu me voit j'ai pris Dieu me voit donc na ebiska metiona na ebiska bango boti ko sanctionner eza problème te pona ko bebisa pe musala na ete magani nga boma ngai na ebiseka nzambe apambola yo eloka na ebisa ki ebo na ebisi pe nzambe limbise na makambo sali a comprendre te aza atie kanda liboso ok misala o minganga to salaka kande ko vivre na mutu o aza munganga te so za na kanda za na ngona ndaku na yo zwa mutu nyonso tu mutu ngai elo esenga passport ngai na Congo na ndo aider bato muna mutu azozanga white parce que si tu na kitambo kuna place na ndoko sala na hôpital ya kitambo général ya kitambo wana il faut wati yo moko somba injection kapoto cha ba wati mbibe wana kapoto pangusa ka wana poto beto injection il faut somba nyoso na bando sala ba malade nazo traiter malade ya pesa ngelo ote me na zaki pe il fallait ngai pe na senga malade ya pesa ngelo ko boende ba mifimie musu bando pesa bango mais ngalobi non bafutanga te maladi te mutu fo a payer ngai eza maladi te mutu fo a futa ngai na ko sala biloko na ndo so ba problème ba minganga na ba ninga na minganga po ani geti yo ko sunga boye mutu azana boye tika e wana tika pola wana ngai te tozana maladi mo kuta za indigent na urgence ba infirmier na to ba sundula ka me ngai na ndo ke pa maladi wana na hôtel tension na zo soigner na sala boye na bi mais ngai lelo nga moko te eloko basali ngai puta ngai na zape mutu ko sala ba maladi bongo mais comme na sambela na zape na mutema bongo te na ndoko sunga batu maladi azangi kisi ngana mema ba kisi na ngana saki po kuna na urgence ya kitambo il faut mema ba kisi na yo infirmier o kote ke la pe malade omona mengana ndo pesa ngo ba kisi ya kopesa boye na mawa bo sunga bo sala boye na zo utiliser glycomètre na nga po natala sucre natala ba maladie sucre OK ça payant nazo utiliser ba baguette na ngai pona tela maladie glycémie pona sala maladie glycémie pourtant glycémie ça payant mais nando sala ba glycémie ofele na glycomètre na ngai en tout cas na bangi poto makasi poto e bangi singa to sambela ka mingi batu bazo ba biso na ba hôpital ba misusu baza batu te baza diable si atia bango wana na yeko comprendre que batu misusu ba bomaka bango je vous dis et je vous confirme je l'ai vu moi aujourd'hui je l'ai vu je vous dis la vérité tu nga to porter plainte mais ngainde mutu na boyi mais na bangi si tu so batiki na raciste kaka binomi bale akoboma yo j'ai vu ça abambinga na sajunga na brancard abambinga idule shwa libumwe mati ba infirmier bele ba yo wana nini azubisa te azobenga ngai boye me batu bebisi mazuka pasi azobita bazuka pasi bomuna te ete ya mutu ndenga zaleli ozomona ngote na comprendre ete médecin na comprendre ete mokili pasi